bienvenue, chers internautes. Congo mobimba, ezali masolo ya makasi Congo ya sika na kati ya Scandinavie. Binomo boyebi kaka ndenge ezayelaka kaka. Donc tu as le solo qui toque événement qui toque ça le 5 juillet pour na bana mboka na ndenge indépendance. Toza na soirée ya munene na kati ya Oslo to bengisi bino nyonso na obozaka na nord, sud, ouest to wapi. Boya ebele. Boya ko sepela na biso avec le boss Maurice Premier ya Morozaela. Ngana so pese la bino votre humble serviteur et Joël Kolomoni na kati ya Oslo Kolos Monus bino moyima solo ndenge zalaka. DJ Makasa kozala na komwa DJ Landrine ba musique kitoko ba invité surprise ba kozala. To bomi bango donc boye ebele do ko sepela. Bo mona vrai chéri ba kozala. Ba vrai Joe bakozala, ba Glody Kuma bakozala, ba Yannick Immortel Prince bébé Prince bakozanga te. No boya ebele donc tozo beng sabino capitaine moko du Lonkasha makozala. Boya ebele match pe kozala mais Christelle a copé c'est là on boya ko ndenge ezalela. Donc on a passé micro. Bino abi Christelle Chilanda mukaji mwimpe na kati ya Oslo. Donc boya de masolo ngo ezali donc topé tout ma solo babi les 5 donc avant ba na biso ba obeta Oza Alexino Kayemel un joueur parmi les Congolais en Norvège, les 5, toi un match très important. Aux on a pour ça soutenir Congo, tant qu'il y a qui soutenir Congo. Toi un match les 5 na 12 heures aux angaté. Et aux ala kana nord, aux ala wapi, aux ala pays étranger. Toi on a pour ça na bino pour biso jouer, toi on a pour ça soutien. Boya bo soutenir mboka bo CP là. Lobby soirée kozala na 19h toujours avec Maurice Premier le boss ya Congo ya sika ato sala masolo toto. Merci na président na biso moko ya communauté Papa Tito vient na communauté mobimo ba simi vraiment ma solo to pese bango merci pour na organisation o bazali ko sala donc to bengi boya ebele ba to ebele ba kozala kuna donc boya ka ndenge zala kaka na bosani te moko Valentin akozala kuna ba to ebele ba kozala kuna ba Jani na bosete la pesi sous joyeux anniversaire à toi Valentin ve na nga moko ba kebi bozanga te ba Glody ba kaka ba Gracia ba Jérémy Beya ba Neftali donc ya bino bozala ka Dadi Galiano pe na bosanité Aris Monzo. Alexino Kayembe l'homme qui a sauté l'égoïsme. Babinga moko na clôturer ma solo bozanga te boya ebele donc mon boss Maurice Premier azo konza ma solo ya ndenga mukete babi Congo ya sika so boye ba tezane na Norvège to vandisa ma solo na Scandinavie mobimba. Donc ba vrai chéri bozanga te ba vrai Joe bozalaka wana bino boyebi babi papa simba mama simba papa boya elongo boko sepela ndenga mukete babi DJ Landria Rosala masolo ya kitoko bana Rendal tozela bino ya Bergen bana ya Oslo bana ya Christian Sand bozanga te ba masolo ya carré ya makambo ya tempo